Voilà bandeko balandi ba abonné nanga yo mutoko landanga na soir bonsoir yo kolandanga na moi topesi yo bonjour na esengo nyonso parce que toza ba congolais de père et de mère. Alors bandeko nanga ndenge bozali komona ke ba wazalendo en tout cas baza déterminé bazo kende ko renforcer côté ya Goma. Toyebi ke avant-hier ba wazalendo na butu ba kotaki na kati ya ville ya Goma bitumbe ezalaki mwa muke mais un certain temps renfort ya ba Rwandais yaki ba wazalendo basali système ya repli mais ezate ke tango bazongaki muke ke no bafandi na bango non au moment je vous parle lelo toza le 13 avril 2025 bitumba ezakaka pembeni ya Goma ezakaka pembeni ya Goma ndenge bozomona bango oyo ba uti maniema bazokende ko renforcer lisusu ba wazalendo o baza côté ya Nord Kivu na ba wazalendo o baza côté ya Kavumu. Alors tokena na côté ya Kavumu, la côté ya Kavumu en tout cas eza confirmé que ba wazalendo ba zui cité ya Kavumu, aéroport ya Kavumu, malgré na ba réseaux sociaux bato ebele bazali koloba keno ba repousser ba ndeko na biso ya ba wazalendo mais biso nan tozui confirmation te tozo meka kobenga ba o bazakuna mais réseau ezo perturbé mais je suis sûr que à partir ya ba 21h 22h na butu kaka ya lelo tokoya kopesela bino ba information vrai et fiable. Alors bandeko na ngai esengo mingi parce que ba M23 bakomi bazo comprendre te parce que biso to fongoli ba front ebele na côté ya nord Kivu front efongwami côté ya sud Kivu pe front efongwami donc ba front eza ebele to fongwami. Il faut koyeba yango ke ba wazalendo ba zoko botola seko botola ba village ebele mais ya mutuya biso ba congolais tozali kozela entre ville ya Bukavu to ville ya Goma ekweya yango vraiment ya mutuya ba congolais bazali kozelela mais nazo ko rassurer bino bandeko yonan osabonner te na chaîne oyo abonnez-vous à la chaîne kala place ba komi abonner. Cliquez wana pour que ozwaka ba vraie information. Cliquez place ba komi abonner, activez cloche ya notification. Et ko sala biso bien, partagez pe vidéo. Ndenge bozali komona ba wazalendo oyo baza déterminé. Donc baza ko bange loko mokote. Baza ko bange loko mokote loko la gouvernement apesi bango ba minduki. Baza sirke bako libérer ville ya Bukavu na ville ya Goma pe na ba mboka misusu wana toyebi neti ba Bunagana tout. Donc yango tozali ko senga na ba congolais ba o nyonso bazali ko landa biso vraiment tozala sima ya FRDC donc tozala sima ya FRDC et ko sala biso vraiment kitoko. Alors toke na côté ya Nord Kivu, voilà, bozwa siko vraie information ya côté ya Nord Kivu, précisément na Goma. Alors avant-hier bitumba di moi ezalaki makasi pour que ba meka kokota kokimisa ba rebelle o bazana kati ya ville ya Goma. Mais ndenge tolobaki ke renfort munene eutaki na Rwanda yango esengaki ke no ba wazalendo ba moni ke te tika to mekana ko replier pour que biso to se organiser parce que baza déterminé pour que ba récupérer ville ya Goma. Alors bitumba ezakaka pembeni ya Goma malgré lelo tomoni communication ya FRDC balobi ke no FRDC ye azo respecter cesser les faits parce que za ba M23 bango nde mutu balobaki ke no FRDC azali ko bundisa biso yango communiquer boyuti ko mona na boyuti ko landa na ba réseaux sociaux que bango bazo respecter cesser les faits. Ndenge tolobaki ke ba wazalendo bango baza concerné te pona cesser les faits yango ozomona ke ba wazalendo bango bazo kipe yango te batu baza concerné pona cesser les faits eza ba FARDC bango nde baza concerné na cesser les faits mais pona ba wazalendo 0 sur 0 ndenge ozomona tala ba ambiance de bazo lobake bango bazo banga eloko moko te toko défendre mboka na biso parce que mboka na biso ekoki kokende na ba ndeko ya Rwanda te. Alors na ba jour ezali koya pardon na ba air ezali koya
tozoko ya kopesa bino vraie information pona kavumu, hein, pona kavumu soki pe ba M23 bazu yango tokoya koyebisa bino ke en tout cas ba M23 babotoli babengani lisusu ba wazalendo, mais pour le moment eza na maboko. Pour le moment je vous parle parce que nan tozui ba information te eza na maboko ya ba wazalendo. Alors awa ba wazalendo babotolaki lisusu mboka oyo bakomi awa Kibati, voilà, babotolaki mboka ya Kibati na mboka ya Muja, hein, eza récupéré déjà na maboko wana ba M23 nanu babotoli yango te. Alors tolanda nanu ba ndeko na biso ya France ya pardon ba ndeko na biso ya était encore visible ce samedi matin après une nuit de combat entre TV5 balobi nini tolanda les FARDC et Ouazalendo. Le réveil est difficile pour les habitants de Goma. Depuis hier le soir à 19h, nous avons entendu des crépitements de balles. On croyait que c'était des bandits qui viennent si souvent traumatiser les gens. Mais à partir de 19h, après ces crépitements de balles, il y a une pluie qui s'est abattue sur la ville. Après cette pluie, à partir de 22h, c'était des bombes, c'était des roquettes qui provenaient de l'autre côté de Nyiragongo vers la ville. Alors on était dans la panique totale. On était dans la panique totale. On croyait c'est la guerre encore ou bien c'est quoi? Des témoins restés anonymes affirment avoir vu des cadavres non identifiés joncher les rues de la ville. Des tirs nourris ont été entendus à partir de 22h dans plusieurs quartiers de Goma et dans une partie du territoire de Nyiragongo. Cette incursion de l'armée congolaise est une première depuis la capture de la ville par le M23 soutenu par le Rwanda. Au lendemain de l'attaque, le lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole du groupe rebelle, a été aperçu dans les rues de Goma pour rassurer les habitants. Ici, certains appellent au dialogue avec Kinshasa. Nous avons été informés que les autorités veulent discuter pour voir si cette guerre va se terminer, afin que chaque Congolais se sente libre et puisse vivre là où il le souhaite. Il y a eu crépitement des balles et ça nous a plongé dans la peur toute la nuit. Alors nous, population de Goma, nous voulons que les autorités se parlent pour mettre fin à la guerre, car chaque jour, nous souffrons des combats. Dans un communiqué publié ce samedi, le gouverneur du Nord Kivu, nommé par l'AFC M23, a appelé la population au calme et déclaré que la situation était sous contrôle du groupe rebelle. De leur côté, les autorités congolaises n'ont pas encore publié de réaction officielle.